frère Guy Moleka oyo azalaki grand maître Guy Moleka yango wana na ndako na ye azalaki na faux septique na ye azalaki na chambre de visite moko ezalaki wana chambre de visite wana na trou oyo ebimaka na kati ya wese na ekota na faux septique tozalaki na atiaki nini moko wana de prouver que banye nyonso tu moto akosumba ya sika soki ekomi place wana mai kaka eleki yango ekangami à ce moment là nga akotinda nga na kozwa cantine na kopo moko na lutu ezalaki wana na kozwa banye wana nyonso tu na kotia yango na kati ya cantine wana na komemela ye na kati ya temple place ya vandi soki alobi ke akozwa nye wana na cantine akomela yango neti ti akomela yango soki alobi mpe ke alia yango na lutu neti crème nde bomoni crème moto akolia crème mais aza kolia nye na cantine mpenza akolia yango à l'aise ti asilisi nyonso tu soki alobi bakisa mosusu nake na tie lisusu nazwi kopo nakamati na tie na cantine wana na memeli ye alie place alobe koki na tiki nazalaki na chaînette moko apesaki nga nazala nango oyo na explikaki bino na témoignage na ngai oyo ekatanaki na banda ozala nango chaînette wana na banda akotinda nga mission moko na ba rond-point ngaba wana na route de Matadi surtout na rond-point ngaba ba place circulation embouteillage ezala makasi na ozwa chaînette wana na kobwaka place wana chaînette wana ba remorque oyo yaka minene bomone osala ba accident wana l'air mususu chauffeur amonika muto abimeli ye liboso akangi frein kozwa te ele muso atuti bato epanzani bato bakufi makile sopani sadi misala na banda kosala pembeni ya grand maître Guy Moleka wazalaki à l'époque lelo akomi frère Guy yango wana pembeni na ye salaire abanda kofuta nga na kati ya misala wana nyonso tu na banda kozwa $1000 par mois oyo ebanda koservir ngai na salaire wana pesaki ngai ezalaki $1000 par mois na musala na banda kosala pembeni na ye biso lisolo ya oyo eza na actualité ya lekno mwana nkasi na Suzy Ballon d'Or lisolo ni toyeki témoignage mais quand on confirmer comme c'est pour la première fois toi mon émission na biso nini ko loba quoi bon eza lisolo moko ezali vrai confirmé bon ngai Ballon d'Or ayaki epa na ngai ndenge mutu nyonso to azalaka aluka eloko moko epai ya mutu lisolo atunanga bime oncle yo namona osala mwa bafere na yo ebele okokozanga mpe koyeba mwa banzela wana ebele te naza na besoin mpenza nakutana na mutu moko oyo aza makasi mpenza apesanga mwa pouvoir wana apesanga succès ke mibali balingaka nga mingi bavrai dio vraiment balingaka nga mingi mpo nakutana na bango baza na bambongo na bango oyo baza mpenza na bamoye wana nazala mingi pembeni na bango balandaka nga mingi bango mo balandaka nga vraiment lau naye kokutanisa ye nazwi numero ya Guy Moleka napesi ye babenganaki bakutanaki baprogresaki na makambo na bango oyo ezalaki secret professionnel ya bango mibale baprogresaki azwaki mpe succès na ye bino moko bombanda komona baobenga ye Ballon d'Or azwi bapale na ye akomaki mpenza assise quoi po akomaki fungwamaki vraiment balare mpe ekotaki omoni ke famille mpenza ekomaki mpe s'il y a un problème bakobenga ye akiti asali mpe ke bomoni ke oui moto mwana na biso vraiment akomi na vie moko heureuse na oyo ya lukaki yango. Et après avoir okutana oyebi ba makam et le kanakite, alors qu'est-ce qui s'est passé de ta part, qui s'était passé côté na yo au komati na niveau ko oya ko témoigner na église? Bon, komaki na epana ngai eloko etindaki ngana ko témoigner na kati ya église
nakendaki voyage moko na Goma. Nakenda na laki grand maître nanga ex grand maître nanga ya boyebi gimoleka. Na ebise bo grand maître na ko voyager Goma. Na ke kuna ba bengi ngai na ko sala moi temps muke kuna abi oui. Kenda mais soki okomi kuna sala étude à milliers comme ça oyebisanga to lukato moyen ni toko planter temple moko kuna na vanda ki pe moi temps ebele tozala na kata communication na biso pe bien et bonjour na vandi na moni cheneti e kata na kate me e katani na zui yango na zongisi yango na komaki troublé na abi eloko e kata na te katani c'est-à-dire quoi jamais kotika o kata na te même obendango ko kata na te mais kaka ndenge wana katani na récupérer yango na rassembler yango ezongi na zongisaki yango na kingo ekomi moment moko na bengi ye na koti na code na biso 007 na benga ye ekozwa te na zusu cheneti wana na tcheli sou na bengi code 007 ekozwa te. Or système diabolique wana déjà ekatani ye kuna déjà marambutu ebebi na meki ko sa pratique ndenge za ba 12 heures na kero sukola na koti na douche na tikali ni ke na benga ye ekozwa ye kaka te. Là on a eu comme on a dit ekomi problème au sérieux au cas contraire il faut na luka moyen na ebisa mutu na ke pa na e na replier pona kendana e ba juste c'est quoi na zongaki na ye Kinshasa na ye Kinshasa na sali ba façon tout que tout le monde na ye abanda ko échapper nga na bengi ye na chenette na nga diabolique wana numéro 007 ko le kaka te à tel point que na moni non e komi mo ete na komela ki na ndako ba ko bomba e kaka na tiki numéro à téléphone na nga oya yebite eraye obenga na se présenter na bi mais grand maître na obenga yo na ozoyo te au juste c'est quoi ta la problème bo abino yaka na ndaku na komi na ndaku ndaye ko expliquer nga lobino ndenge nga na za awa biloko nyoso tu epa ya pasteur na ngai walesa na komi ko sambela soki yo pe moni moye ezali yaka na biloko o ezali pa na yo tokenda kotika ngo kuna na église epa ya papa walesa na vandi na zalaki etoni na bi mutu oyo ngande na yebi ye ba pasteur ebele baleka na nzela na ye po ba convaincre ye ka abongwana mais du coup ba convaincre ya bongwa bon nazala epenza contente na ndimaki pete à tel point tokomaki na komaki koya tokomi ko sab échange de paroles de même ba discussion vraiment makasi nebo na mona ça ne va pas jour mbula o ebeta ki amunene zindisaki batu na Kinshasa tango mbula wana amunene beti na mona ke za occasion moko favorable on a goyo ko zwa ekeko wana na j'espère bien que kwango yango yo bino mobo monango aza mwasi mobimba aza mwasi kitoko o bapesa ki ngai na banda kozala na ye comme mwasi na ngai na monde de ténèbres na zui na kia ko bwaka yango na mai ekenda nango biloko nyo surtout na bwaki na lali na sutuki na tongo na moni chenette na kingo ikeko zongi na place nango ezalaki na monaki ke komi sérieux au cas contraire na hésitaki te kaka ndenge ezala na tie na saki te nini te na simbika na maboko na zwi moto mbala moko na komi epa na ye na lobi non tokenda tika biloko na église po ya boyaki ekota même na lopango na ye lao abengaki pasteur walesa abi papa naza na apôtre nanga moko awa aye kotika biloko il faut tokenda église nga naza na voyage mais comment et pas ba serviteur bazawana mamunyo surtout boyebisa bango là où toye kokoma na kata église na sali délivrance na ngai oh Zanywan
Et le connu au sali dans zone. Et le connu au sali. Et le sali. Et le sali ni loba. Loba. Yo salini. Ale monokweza moto. Monokweza moto. Atrair yo au salini. Loba yo salini. Au salini ni. Bana misala na yo. Yo mama ndanga okufa yo za na bomoy. Oza na mai. Mai wapi? Pai ya wapi? Équateur. Na Équateur. Nini yo sana kata zoto. Ayaka. Nini yo sana zoto na yebisa mamu yo sana zoto na loba. Mobile ya butu. Ya do mbaino abutu. Est-ce que makamu yo sana vine biloko ni ya yo kanga. Biloko ni yo kanga. Ibara ba chance mbongo. Ochango wapi? Ochango wapi? Ochango wapi? Ochango placine. Ochango placine. Yokamoto. La mai, allez, côté que nous sommes côté. 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 Qu'est-ce qu'on doit faire? Côté que nous sommes côté que nous côté. Côté la mai. Côté la mai. Allez, côté la mai. Alliance, au nom de Jésus. Côté la mai. Fuka mo pesa. Fuka mo pesa. Sabiro pesa. Allez, ciao. Pesa bilo. Pesa. Pesa bilo. Wala ni. Wala pesa ni. Wala pesa. Wala ni. Pesa. Libara mbongo. Otika ina nini? Bongisa. Lone nyoso check. Bongisa. Bongisa. Wala. Bongisa. Libale de Jésus Christ. Makila ngati sasa musabe ujo. Makila ngati musabe ujo. Makila ngati musabe ujo. Mama ndanga. Makila ngati musabe ujo. Makila ngati musabe ujo. Ale moto makasi ale yokamoto. Okay, makila ngati musabe ujo. Mama ndanga makila ngati musabe ujo. Makila ngati musabe ujo. Yokamoto. 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 Alliance satanique. Alliance wana. Allez, Après délivrance, na décision il faut na passer na témoignage. Nazala qui délivrer vraiment. Na zongi après quelques jours toyo kozwa sango ya maona kati ya famille ya mwana kasi na ngai Ballon d'Or aye kokufa. Na regrettaki vraiment makasi. Na komi pas frère Guy na ebisi na abi oyebi mwana kasi nango na pesaka numéro po abenga yo abi oui abi Suzy Ballon d'Or abi oui auti kokufa pe kalate abi akufi abi pecho na ba nge benga ka yake pa na ngawa to banda ko développer na eme alanda ki témoignage na nga na télévision abenga kinga abengi nga na abinete soki olingi tomona na leka tokutana na église kuna epai ya pasteur Walesa comme ça tokutana kuna mpo nga deja babiloko nyonso tu natikaki eza kuna nga nakomi kosambe lau aye awa na ndeko moko ya biso ya mobali baye na ye awa akutanaki na basali na Nzambe
akutani na bango ayebisi bango te ke aye po Guimo Leka tindi ye awa te. Bayambaki ye basololi na ye babino il faut aussi la repentance comme ça tout ça délivrance na yo to prier pe po na yo. Avandaki même ndenge akendaki bango bayebaki lisusu te. Azongi biso toyaki na prière tozwi ka babri ke moi ayaki mwana mwasi bo toyebaki te to akuta na basala nzambe toni te azongi après to solola na frère Guy ayebisi nga bino mon frère Didier to sukisaki kosala bamisala na ye nasengaki ya 7 à 8 personnes à sacrifier po akomaki na besoin azwa succès mingi atambola na bajip aza na bandako ya danger akuta na ba ministre akuta na ba généraux akuta na ba grands commerçants là où place ya balai asukaki yango wana akei bakabwanaki à la quai des poissons ceux qui apesaki ye liste ya bato wana ceux qui apesaki ete suite nango frère Guimo Leka mutu ayebi yango nga nayebi ke abandaki komema basous-vêtements ya mibali na temple epai ya frère Guimo Leka oyo azalaki grand maître Guimo Leka à l'époque po na temple babandaki koutilize ye par esprit ke mibali nyonso tu oyo akobima na bango bapuissance wana baforce na bango nyonso tu ekenda na temple po ye azwaka succès amataka toujours makambo nyonso tu wana oyo ayebi yango Guimo Leka nde akoexplike na place wana ndenge abandaki kosala na ye na basous-vêtements wana na basuccès nini alukaki akoma nango nyonso tu wana Guimo Leka mutu ayebi yango. Ndenge nini kasi yo bamenance yo après matanga baobsèque na ko kuna enterrement na eparete ke bamenance ki yo eza ya solo oui ye pe na chemise ya okata na bapota nazwaki attaque après enterrement ya Suzi famille misusu basepelaki famille ekomaki divisé bamisu basepelaki bamisu pe basepelaki na bango te bao basepelaki te mpo nabebisi lokumu ya famille nabebisi kombo ya famille nayokisi famille soni à tel point que tokomaki nazongi ndako ekomaki babitumba bapasoli nga meme bilamba ndenge bokomona bilamba to epasuki batumbi meme babilamba nyonso to etumbami vraiment naza natikali kaka nde omoni na chemise oyo na pantalon oyo ya Sylvette nalati sadi na perdre nyonso tu mpo na baoyo basepelaki na likambo wana te ke nabebisi réputation ya famille nafingisi famille nayokisi famille soni or ezalaki koyokisa soni te ezalaki nazalaki toujours déterminé na esprit ya repentance po ba oyo batikali pe singeza molai po atikaki liste mobimba o bapesaki ye ya 8 personnes a sacrifier bango liste ezali na yango wana na kosenga na libota toyeba na kosambela toyeba na kolukelonga nzambe ya solo po toyeba kozala sauvé nga moko te na libota mobimba na kosenga na bino eloko wana ndeko nyonso tu na libota mobimba ezala côté maternel na ye ezala côté paternel na ye nasengi na moto nyonso tu alokelongi na nzambe tokangama na nzambe tolongola babiloko nyonso tu tokoloba wana elekaki ezongaki esalaki tolukelongi na nzambe place lobiko ezali place tokokenda kobatama na oyo ya solo olali pongi olamuki nzambe abateli oti lobi atina mokolo asuka tomoni mpe elongi na ye epesi trouble na famille na bino bon epesi trouble epai ya bato oyo bayebi makambo ya nzambe te oyo bayebi makambo ya nzambe bakomprendre ke ndeko na biso asauve meme biso asauve pe bandeko misusu asauve pe bakamaradi na ye esprit ya repentance wana
etindaki ngande na lakisa ba photo wana pe na tanga kombo na ye po basuzi baza ebele po ba misusu baza babima na après ba 3 ans ba 4 ans passé déjà ba 2 ans ba 1 année ba yebaki te ba yeba yango po bazala pe sauver ndenge nga naza sauver ndenge pe frère Guimo le kaza sauver bango pe bazala sauver pas le kana ba délivrance pas le kapé na repentance po bango pe babika po Congo oto tambola nango Congo e baby taba misala oyo ngai na grand maître oyo akomi lelo frère Guimo le ka to sali yango na kati ya mboka oyo combien ba baby mibali combien ba baby pas à travers basi wana ya wana to salaki na esprit ya repentance wana tindaki ke na la photo na pesa pe kombo po ezala pe identifier mutu wana normal po ba oyo pe ba bimaki na ye bazala sauver. Dans témoignage wana il paraît que ba ndeko musu basi ba musicien musu ba bengaki bino belé ozo confirmer parce que ezali kama ba musicien est-ce que basa ba musicien musu ba bengaki ba beng oui ba le kana nzela wa ba se repentir ba musicien repentir oui baye abazali awa bayaki na kati église nazane sengo mingi pona komona bato ndenge baye ebele bauti par-ci par-là misu bauti ba poto misu bauti na ba commune ebele baye kosa la repentance kosa luka délivrance na bango à partir ba témoignage na biso na message to salaki en tout cas na tona maki ne sengo mingi et puis mingi na mo ba o ba bimaki na frère Guimo leka ba o pe ba bimaki na ngai na ba o ba bimaki na ndeko na biso mwasi wa kufi esali esengo mingi papa webi ke na sistaki na ba mama mona papa moko baye pa Guimo leka na okote pa Guimo leka na kuti bango baza na débat libanda baye ko zongisa ekeko oyo bango bazwaki ya kodi ya wana ya mpungu po ebotela bango mbongo na ba misala na bango basalaka na kolanda kaka témoignage wana oyo biso to salaki epesi passe na motema na somo baye ko zongisa et puis bakei na yango wana olancer message wana epa ya couple wana ni ba couple wana papa na mama wana boya bozwa délivrance kobwage ke kobwelobi eloko te bozongi boyebi oyo nini bino bosalaki nekeko wana conséquence eza réelle ekoboma famille ekolia bana ekodétruire libota na yo ya wana osenga même na ndeko Guimo leka annonce adresse ya papa wana na mama wana place bavandi famille na bango bayeba baya kosala repentance baluka délivrance na bango kotike kokobwaka kokenda yo yebe keko wana ndenge banda kosala misala na kati ya libota na yo ndenge banda kopesa ombongo me yo bwaki yango ok osali eloko moko te nini te conséquence eza réelle. Ok, merci beaucoup ndeko tokomi na suka message na suka koloba na bando bazola na yo na bando ko nyonso tu basilika ki ne tolobi ke ba musicien musu bazoya wa ko benga ko so na pasteur ko so so ina Guimo leka ko tuna soki pe nini na ba ndeko musu oke batamula gina ndeko no ya mwasi Suzy Ballon d'Or elo na osenga na famille na ngai fo ba sepela ndenge famille ya Guimo leka ba sepeli ke ndeko na bango banda musala na âge ya 2 ans o batikelaki eti akoli nango bo atiki yango ba sepeli mais famille na nga pe fo ba sepela po makambo nga nalingaki na sala ezalaki makambo ya mabemi na komaki même prêt na sacrifier même bato nazalaki déjà un esprit à démon mais quand même place wana il faut ba sepela même ndenge ndeko na biso mwasi akufi wana bayebi liste nini ye atikaki ya bato 8 o basengaki o bazapo bakenda c'est-à-dire famille faut bo sepela ki
ndeko na biso asali repentance, azui délivrance, abongwani et puis a livré secret wana nyonso tout et pas na biso. Il faut bo sepela. Ya wana osenga na bato nyonso. O ba olandanga, o ba ebi penga, o ba ebi pe gimoleka. O ba ebi pe bato misusu, o ba passer na ba délivrance. Ba luka elongi na nzambe, ba ya awe pa ya papa na biso walesa. Ba yo ka sonite. Kolakisa na télévision toni neza volontaire moto mo soko boye ba olakisa te. Peut-être bo banga ke ba olakisa ndenge biso ba lakisa te. Biso ro ndimaki po message na biso fait comme pas bato mingi po bato bazala délivrer. Po to sema ambebele surtout na basi, surtout ngayo na basi. To sema ambebele. Ata ba fininga, ata boboinga, ata boyininga. Nga problème nange essentiel ke na yambi Yesu. Ata botumbi bilamba bosali nini. Problème nanga ke na yambi Yesu. Na longwe na kati ya ba pratique wana. Na komi libre. Na komi kotala oyo ya Nzambe. Na komi kotala calendrier ya Nzambe. Na longwe na calendrier ya mokili. Na komi kotala oyo ya calendrier ya Nzambe. Surtout na okama bato oyo bazali ko critiquer pe ko finga. Baza ba demo. Ata osambelaka, ata oza mosali na Nzambe. Soko oza ko critiquer likambo oyo. Oza ba demo, oza demo munene ndenge biso tozalaki ndenge c'est-à-dire otikali ndenge wana il faut osepela ke bato oyo bazalaki na banzela ya mabe ndenge wana ba se repentir. Bakomi kosambela bapesi ba message po pe ba sauver bato oyo pe balekaki na nzela na ba oyo batikali na nzela wana. Il faut to sepela soko koboya ngo c'est-à-dire ozali demo koleka même biso oyo to salaki ba pratique wana makasi koleka na sengi na bato nyonso tout ba sepela na likambo oyo. Kongo ekobonga soki tozana basali ya Nzambe ya ndenge oyo oyo bazali kozwa bato neti bagimoleka banga ba frère Didier ndenge na komi lelo oyo bagimoleka bomi bato ebele abebisi basi ebele abebisi mibale ebele na mboka oyo. Na yango wana na kosenga na bandeko nyonso tu Congo eza ya kobeba ezala ba commerçant ezala ba politicien ezala ba autorité militaire wana na bestance nyonso tu biso nde toyebi tout eza ya kobeba. Et puis na regretter mingi bato oyo bako loba mingi bako finga bako critiquer pona kati ya makambo oyo eza pasi mingi. Bandeko na ngai biso nde toyebi banzela touteli yango wana tokoloba yango na soni te tokoloba pona baninga misusu oyo batikali mpe balanda nzela wana batika mpe bapratiki wana bazala mpe sauve ndenge biso toza sauve na mosali na Nzambe Pasteur Walesa. Merci Didier, merci na bande union to balanda biso na promettre bino ke deuxième volume ya émission ezali to ke na information tina suka ko vérifier to za ba journaliste ya investigation to ko solona o ya daki nganga ya mwana mwasi oyo Suzy Ballon d'Or oyo abotaki kokufa bien-aimé dans les seigneurs to solona ye abenga maki na komo ya gimole ya to solo ko yebisa biso ba makambo ako confirmer biso na ba makambo nyonso elekani bien-aimé nanya azana to nanya adana avantage na makambo nyonso bonzambe na bonzambe lola ezofuta qu'on se retrouve la semaine prochaine j'espère avec les mêmes plaisirs.